Mais phénomène ezala bien obimisa prince moko. Parce que prince moko oyo dans yo roi so leki oyo ko zwa pisa à quoi remplacer yo. Seka, yo za le roi du rire. Alors roi ni pika na ndenge yo seka artiste nini a roza roi azo bundana royaume na yo. Mutualité misunga yo moko misunga. Tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere na zabe na koke na Turquie Suède nga na Suède mame na sale fo na comme la dina bella kaponga na si na sadere la pétrolière Grace Mandela. Voilà misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na si na sadere et puis musicien na matu baza pe kuna na kosenga bukindi kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba musicien na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba musicien na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grace Mandela. Bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. Okolo bakana ndenge na bino nyonso boyo sika roi azaka moko phénomène la disobe. Mais est-ce que na kati ya Congo mutu muso akoya pe alobi aza roi diri? Ça c'est pas ce qui ça. D'ailleurs ça a ça ngote. Aolinga te ba ben roi diri. Voilà. Aolinga te. Voilà. Ne ba ben patron. Oh patron na bino nyonso. Ya linga ba ben novembre. Tala cadre kitoko oye sengeli se détendre na ba weekend oyo. Yango yo. Chez Jongade, batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te. Po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo ko sepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te. Ndenge kaka bozali komona zali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne loko ya malili ekosala likambu na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage,
mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Et voilà, bonne année à tous nos internautes de Fimbo News. Alors, merci à vous, merci pour votre amour, merci pour votre fidélité, surtout ça. Hein. Si c'est pour la toute première fois que vous suivez la vidéo, alors je me présente au nom de Ritz pour la Jolibilité. On m'appelle Bakagol Ndetro. Oui, consommons congolais, consommer toujours produits. Alors, l'autre fois, j'étais avec l'artiste météo, Lobi Nazakina Chaka Congo. Lélo n'a essayé de faire un effort. Le quoi, ça, c'est un Namboka, tout ça, l'effort, le roi dirait qu'il s'agit de phénomène et sobé. Alors, sans plus tarder, je dis déjà un grand bonjour à l'artiste. Ouais, bonjour, Bakagol. Bonjour. Boni. Ouais, tranquille, na pesi ba fanatique tout ya le roi dirait phénomène et sobé bambo tebele. Et puis na pesi ba internaute nyo surtout bandeko tout. O ba linga o ba occasion Hollanda émission oyo moi parti oyo et c'est bon bambo tebele. Mais phénomène tobé maintenant déjà dans le mingi tu pas tout ça là bilan un phénomène l'a dit et sobé il y a 2019 yo moko so vendre pendant tobé tout ça na travail mon attaque yo mo poko boulé que jour mususu oye penda boto vandi penda to solo liango pena calme parce que natala ra boy Bakagol à côté biso ayaki na répandre to ayaki na répétition mais to ko boulé penze lo mo boto vandi penda makamba ba bilan banini tout ça même quand rappel bon, dès que tu comme quand on a fin de l'année déjà on a décembre mais pas de problème so peut que le ba moi ndambu toko flasher kak bilan est positif ou négatif vraiment ils sont très positif mais par rapport à 2018 par rapport à ndengo régné na 2018 na ndengo régné na 2019 moi 2018 mais 2019 nga où on a moni 2019 déjà ça va kito makasi 2019 to beti penda ba biloko moko ya makasi na 2019. Alors parlons de l'artiste météo qui est à l'hôpital, votre soutien. Tout le monde qui vit de la maladie, maman Mima qui il était accompagné avec Fisson ça le quoi Fisson ça zaté. Le roi dirait Yoza. Au comme même chez Falite parce qu'on sait aide pas Fali. Bon ce qu'on photo le bango boy. Hein? Tu le pas le baki. Il pas le baki en cas boy. Donc problème est ça que comme même il pas Fali. Ouais. Bon, j'espère que je vais pire venanga. Fali. Météo. Fali ça massa nanga. Ngana fali toza âge moko. Bien sûr. Ouais. Ngana fali toza âge moko. Ouais. Mais météo ça fait na biso. OK. Donc na sens où on a donc na ko lika po na zai peut-être na ki na Brazzaville. Mais avant na kende Brazza, na tinda ki mutu akenda utala Oui, d'équiper. Bon, normalement, mutu so azana passi et c'est ngaka ko aider. Mais nga pena siko d'habitude ils a langage na ngate na biloko wana te. Nga na koza na problème soto yebani même na assister yo. Na tina te na kendo surtout to aboyi bato ba otala na ba image ezaka mingi pena elengi mingi pena. Bon, net bon, bamso le kana ngo mena pona nga ezaka penza elengi mingi te. Donc c'est ça, na tindaki mutu. Donc nandenge na yaki, na ko kuta na yaki na spectacle moko boye. Na prestaki, nandenge kangami lelo na za na répétition, lobi na tournage. Si tout va bien, jeudi déjà na okotanga moko na mona ye. OK, ça va bien makas. Donc si ça fait vraiment du bien, oyeba vraiment que bona bolingo, phénomène la dit so bien na zaki na vie mangwa ou ba bisinga vie mangwa ki ti poto aye répéter la kondeni. Ouais, maître pa yaki otala bakoko na ye. Parce que bakoko na wana za père na nga bino webi ke mangwa ou mutabimisi biso baza ba père na biso ingratitude des aramabe un père qui est trop jeune il se vie bon nous na te po anini mais ba bato idéologie mona bango touté bango ba pena bato ba koti bileng na kata mondot zo mettre paille zo fenga dios zo fenga blo mbalio sombo ba ina trio na bango mo trio mangamba ba fait moko boy propre idéologie belé ba matisa valeur à boulot on s'en prend ba bimisi pe biso ba petit na bango on s'en prend les lobby so pe to boti à l'école on s'en monte c'est toute une école donc yango wana tango wa ke moi na ye donc ça dit koto wana za grand cadre donc coach ya osarana te
yaki kotala bakoko na ye mpe abakisaki lisusu mvulusi nde ezalaka abakisaki ndusa. Oh, et voilà, et Sobé, tout ça déjà à la fin de l'année, qu'est-ce que tu nous prépares? Tout le monde a mis, il y a des choses à dire, phénomène de Sobé, donc Balabasé, déjà, gogo, les 25 décembre, préparer une pour la banque. Tu trouves au WAP, na triomphal, na fikin, tu trouves au WAP. Déjà, dans Nazalia, nazo qui est marché de Noël, soit après quand on a Silicia, nazo qui est marché de Noël na mall, na premier mall, après. Ici, mais événement, bon, déjà, avant-hier, tu as un spectacle, on a béni les visionnaires, il y a qui vraiment. Nasayo. Et Inda qui m'a vu. Mais sur le tour, le 31 décembre, et que Inda te mes côtés. Et Inda. Le 31 décembre, et que Inda te mes côtés là. Et Inda pe mengi. Et bêtis ça bamboula. Vous comprenez? Mais si vous avez une date, mais côté là, Batouba ya ebele. Tu sais qu'à $5, VIP $10. Et que ça là, ah, c'est vrai. Donc village du rire. Mukoloana to décoré awa. Comme village. Mbala liboso na cha maman événement awa et que ça la décoré comme village. Parce que biso club na biso ezala village du rire. Oui, nayebi. Parce que village du rire te représenter Koseka na Koseka 3. Ça veut dire quoi? Vous compliqué biso. Koseka na Koseka 3. Toseka 3. Non, Toseka ezali. Oya biso eza Koseka na Koseka. En Koseka na. Donc on va faire que rire qu'est du rire. Ouais. Okay. Donc thème nango Koseka na Koseka. Koseka na Koseka thème na biso 3 sikoyo. On est elagisi. Hein? Elagisi phénomène esobe. Ngana za le roi du rire. Oui. Oh eza village. Mukoloana ayo kozala village. Ouais. Bato nyonso ba okota na kati ya lupango ba komba villageois. OK. Osolanda. Ouais. Parce que ba villageois soko koti yao. Donc ça dit les village moko batu bon biso moko pete oseka. Te yo oseka te. To oseka fort. Zela to un spectacle parti moko boite oseka fort. Yo mon po oseka. Et ça va tout bien. Mais c'est un village du rire, donc ça dit mutu nyonso to za kati ya mboka ana seka kaka. OK. Na biso moko ba village. Donc au salaire te ko le kata na quartier te po oseka. Koseka na Koseka. Donc 3. 1 c'est le kaka to betaka ngona masina. 2 Koseka na Koseka 2 ezalaki na Palm Beach. 3 secondes yango tout OK. Dans le 31 décembre phénomène allié ce benga dans la diaspora déjà boya les 27 les 28 bozala déjà 3. Donc avec les rois du rire et le prince du rire. Le prince du rire c'est qui? Le prince du rire baza bana oyo. Le prince waneza to komango L et S. Donc ça dit Nasuka prince to terminaison S. Donc ça dit baza ebele. Mais phénomène ezala bien obimisa prince moko. Parce que prince moko oyo dans yo roi so leki oyo ko zwa pisa à quoi remplacer yo. Toloba héritier té. Ouais. Toloba même héritier bazakebele. Même ba prince bazakebele. C'est le royaume nous les a mobulu fort hein. Kasi o eza donc monde ya ba fou. Qui veut dire un artiste humoriste aza mutu normal côté mususu aza liboma. Poto sa makamne moti. Ouais. Biso mukolo wana siko ekoza makamsusu. Donc batu ba ya ebele baya to clôturer na bango. Un numéro de contact. Année to pesa bye 2019. 2019 ouais. To kota na 2020. Tala bilongi na biso. Esali basa 11. Bilongi na biso osomona eza stressé. Donc to ya to fongola longi to kota année asika na 2000. Na te air point nini. 15h to yeto démarrer. Ba 20h to kokata. Bato ba 8 ans ba ke ba veiller. Mais na bi ke na bato nyonso ba roya
ata 90% baokende baveye omonaka 10% mpe baokende baboîte donc ça dit na calculer bango tout donc ça dit après biso mutu to à l'aise ça que makambo na ye. Ok. Ouais. Ok, un numéro de contact, hein, on va contacter. Plus de billet ça déjà? Ma billet déjà, besoin imprimé. Wow. Je crois. Si tu comme un week-end, ma billet vous allez déjà. Non, non, on va pas hein. Pas de problème. Ok, un numéro de contact alors. Plus 243 89 55 99 44 0. Okay. Mais phénomène la DSOB toujours en pleine répétition vraiment l'artiste a honoré a voulu passer de bons moments dans notre site Fimbuna Fimbunyo c'est Ken Piana Makizembe alors souka question souka tozoe pe en temps limité parce qu'elle est en pleine répétition et les rois diraient même tout na question trop les rois diraient osa les rois alors bato ko seka ba artiste ko seka pe boza et boko mebele alors yoko ko yebisa royaume ndeti mutuni na obima vent yé pas roi azo tata banana royaume na yo. Asa nini? Asa roi donc na ndenge ya oseka yoza le roi du rire alors roi nini pika na ndenge ya oseka artiste nini akoza roi azo bunda na royaume na yo na royaume roi zara moko na mboka royaume ezala ebele te na lobi na mboka oya biso eza na village na biso disons na village na biso donc ça dit eza na roi moko ozo comprendre ah voilà. Donc okolo bakana ndenge na bino nyonso boyo sika roi azaka moko phénomène la DSOB. Mais est-ce que na kati ya Congo mutu muso ko ya pe alobi aza roi diri? Ça c'est pas ce qui serait. Te nazo ba roi. Nazo ba bien. D'ailleurs ça a ça ngote. Aolinga te ba ben roi diri. Voilà. Aolinga te. Voilà. Ne ba ben patron. Non mon frère, yo kanga namute. Oh mais pourquoi yo lingi kaka yo loba? Na yebi bien ken na zana arrêter. C'est pas moi, eza mutu kande e boy ko démarrer. C'est bon. Yo, mwana, longona mutu kabali. Non papa. Eza mwana te. Eza boss. Oh mutu kande. Ngonde e boy ko. Boss, solution ici et Zouama na kati ya RDC. Compagnie Dieu existe. Compagnie Dieu existe. Token. Dieu existe compagnie. Vente et location de voitures de luxe. Pour vos mariages, collations, anniversaires, même bino ba vacanciers. Nos adresses, avenue de l'Équateur, numéro 10, 13. Référence, immeuble Cavali Center. Kinshasa, Gombe. Contact plus 243 99 99 95 131 09 97 622 045 081 33 34 662 089 63 42 807. Na compagnie Dieu existe. Boss à suivre camion de luxe. Accueilli. Dieu existe. C'est très amusant. Oh patron la binonios. Ya linga ba bengi patron la binonios. Donc c'est comme ça. Lui il est patron, moi je suis roi. C'est tout. Mutuna mutazana. Le roi du rire. Alors donc c'est ça. Alana si on a yé mutuna mutu voilà. 2020 il y a les patrons de tous les comédiens. Moi je suis le roi du rire de tous les humoristes. Ngai le roi. The king for laughing. Waloka Fali. Mobutu. C'est du Cap la merveille. Check. Oh, c'est pas beau. Voilà, après c'est ma salambo tebele. Donc voilà. Fais-le toza un bisou la souka, c'est que ça bisou ton kabwana. C'est que ça bisou ton kabwana. Il y a Malou Badou. Il y a James Mabiala, Playboy Angeli. Donc Parapolo. Staff Nangato Amikil Didier Nzongo. Yves Pambani. Bob Diantomba. Yuyubita, Bichilix.
Washington grand pays. Donc bino to wana ba mbote belé. To seka. Namoni chaleur kuminga zo chaka boye. Ngabite sina mona ina nga namoni pe tokala za wana yotalanga. Nga naza roi na minute yo nazo concentrer nanu. Nazo contrôler village. Maintenant otindelo na élément moko a pasola na mikono wana. Ozie wapi? Tindela Messi azapi, Messi. Dans les lots, vous comprenez, dans le roi, comment ça se passe, prince, il y a village naé, c'est aussi une bonne chose. Village de rire, c'est un phénomène. Ouane est un club nabiso. Franchement. Ah voilà. Papa, on a bango le 31 décembre, je crois. Barozalawana, bango, bako panza bato ba panzi. Donc c'est ça biso yé. Banabi ba prince nyon surtout barozalawana. Il y a Binafi. Barozalawana. Binafi n'est pas invité. Ouais, tant que combo yango wana Bina Philippe a invité na biso. Invité na biso pe mususu Robinho Mundibu. Non, yate. Invité na biso. Non, yate. Invité na biso mususu Fiston Sai. Ah ouais non. Invité na biso mususu Charline Nongifi de loin. Invité na biso mususu Ronsia Kokiel. Ouais. Invité na biso mususu Dauphin Boulamatadi. Invité na biso mususu Modéro parce que moi na lemba mo mabele na ye photos à la paix na muto ya mbibiso invité na biso mususu nga nazotanga na ba invité na biso mususu Aïda donc ba invité na biso bango wana donc na ba Messi bana oyo na ba oyo mususu ba bimaki ba champion na Toseka na ba Maurice mususu tozui. Donc vraiment ça va yinda. Donc il faut yinda te mes côtés. Ça va te là. Donc phénomène ça dérange pas son ayo zabino hein. Yo a déjà invité. Quand ça non déjà yango wana excusez. Donc OK, merci phénomène. Na tikeli yo bana oyo. Pas de souci. Baza mystique. Bata maboma. O mona ba fasi na ba. Siko bata maboma okutena les rois de maboma. Voilà, ngande za suka maboma. C'est ça. Merci papa. Ok, c'est bon. Ok. Et voilà, bonjour Messi. Bonjour Tantine. Bonjour Na. Il est trop jeune. Bon, moi, on va ça dans trop jeune. On va s'exarabiser sur le toujours quelque chose que la prothèse a un médicament. Alors à chaque fois, l'autre fois, je lui ai dit que baza bilo qu'on a biso, baza produit na biso, baza star na biso. Donc on a l'obligation là. Yo linga, on a encore des problèmes na kitara sur terrain à mon corps. Alors tout ça na bango phénomène à l'objet que atiki bango. Donc baza ba prince ya royaume, le roi duré chez le roi duré. Donc bango de ba sexa biso ben le 30 rendez-vous ça comme le 31 décembre moi-même je serai sur place. Malgré Robin un joueur ya bon. Ba joueur ba kosi makambo c'est qui moi qui pas ya. Prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà ozako suba masuba ezako bima na vitesse te ozako suba masuba ezo bima na denzela ozako suba posa ya kosuba ezali susu te ezo osila te mais masuba pe ezo bima te yeba ke no papa ozo développer la prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozako suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre koma kalisusu te ozako suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo ya makambo alors to c'est cannabis na bino bon na cosité c'est le mensonge car ndenge papa alobi
Papa déjà atika déjà ma pesa biso makam. C'est partout biso to kozala to défendra kombo ya papa. To pesa na nous merci na ye pour la formation. Na cosité c'est le mensonge. Papa Kansongo akangi 5 miibi wapi? Akangi 5 miibi na banga moyo. Et pas ya papa Nerombongo, vice-gouverneur de la ville. Donc on a beaucoup kangaka bango, on abimi. Bakangi bango abimi. À quelle prison abimi babi non. Cette fois-ci, on doit changer le système. C'est très milarbolant, je vous dis. Avec le belo on mora le vivre. Mutunyo sa osa la prison c'est le loko ya yibi. Ya liboso ibaki ni babenge lidusu yaka oyibi nini mukonji na yibi ampoule loko les aki ampoule moko bakatelier une année de prison. Oh là. Moyiba mi baletia azulela mukonji biscuit ngoyo mukonji biscuit ngoyo mukonji bis ba fungula boy 30 biscuits à l'intérieur. 30 ans de prison. Moyiba mi sa azulela mukonji tarai malheureusement ibi paquet spaghetti. Binomo boyinde ba tige ezalaka belé na kati ya chacha spaghetti. Ba fungula boy 100 tiges. 100 de pommes. Peine capitale. Moi capitale te me rosa blo moi je pas payinal. Moi l'école la capitale. Moi ba suka forçate batala mama bani kolela. Mukonji na bandela koyiba. Mukonji na bandela koyiba. Soki moye ezali na bandela koyiba. Oyo ngana yibi eleki. Oyo ba yibi oyibi nini. Mukonji na yibi chèque à loso. Mukonji na yibi chèque à loso. 1 milliard de prison. Mais à part ça, pour conclure, je suis chauffeur mécanicien, à part l'humour. J'ai eu au moins la chance d'étudier. Chauffeur mécanicien. Chauffeur mécanicien. Non, chauffeur mécanicien bien formé. Ngata biloko lali 10 jours. Ce qui na chauffango, on dirait lamba milelo. Chauffeur to chauffeur te. Chauffeur. Ti nazo chauffer nazo mécanique te mécanique te. Soko sangisi chauffeur mais mécanicien. Na cosité c'est les mensonges. Les 31 balobi ekoyinda ma ekoyinda te kotela tarara papa oko apese là je risque de pleurer. Non, viens donner ton numéro hein. Il y a un numéro ton internet si tu as la maman si tu as makambu déjà donc des abonnés na pourquoi des choses wana makambu plus makambu mikolo na ba makambu ka pa mati makambu plus makambu parce que biso nyo dada to dada makambu ko makambu e bakisa makaka na bito to benga onde makambu plus bon et ça déjà pluriel quoi. Napesi bon mon numéro c'est plus 243 89 22 67 237 plus 243 89 22 67 237 Napesi ngano kanela bino ka jour ça la groupe oyo nana bozina mususu les princes loka bimbo ba les princes bosali la taille la mususu 5 princes bolongwe po bo ke tala ngana koyela mine na kozongisa bino Lisboa Fondation. Oui, bezani maman. Bezani. Cause à la pembeni ya président l'a dit et beza grâce. Ça dit batu mususu baluka base à la pembeni nae mais ils n'ont pas trouvé cette grâce là. Si Tito Zawa biso monte pesa nzambe merci. Avenir mamba malamu ezali belé. Les gens sont flatteries. Je vous dis la vérité. Mon kozwa. Yo le mensonge. Kozwa na kozanga ezab selon mayele ya moto. Mais au moins, papa a apprendre comment pêcher, comment lukaka. Mais si tu as consommé congolais, bon yo la tiki mais so ko zo ta bolingi ta baka ko boko pa betaka bien. Ata ki moi qui bon. Na bien nzamba lo. Omoni komba Messi eza papa mutapesa ngango le roi diri. Mais pas parce que je batunier sur butunier yimto za la mie ya ko répondre. Mais il faut changer tu ta bolingi. Mais na ko ce qui peut moyer ko za la na zone si batu muke na festival to seka. Pas de problème. Papa Oko, tant que tu es Toseka, ingénieur Mbouya Koufa raté, collation samedi à Koufa vendredi. C'est très milarbolant. Tu comme na katika sa boutou, ba na quartier ba nous mama yo, babo mi ingénieur. Matanga na Kinshasa échangea. Mokoloya ebembe bimaka mokoloya V mortuaire c'est la demi-finale mokoloya entraînement c'est la finale mingi balanda baninga na matanga na Kinshasa ka mokola finale balanda pe na babare la plupart bayaka na bouteille moko je benga alpha et puis omega et kozanga te kotombola batombola ka nzota moweyi bana ista bakota raté 15 kikalungu
camarade sans esprit zéro beta muluba nyonso aza otike kolo musu yo bisanga yo kobima kanko mais sika bazoboma baluba yo kobima Christian Tshisekedi mutu nyonso Jerry Smart Kalombo mutu to a changé kolo baye papa moko mbata papa ganga na jamonga na libinja mama jamu to abashoko wana ko manga ipo ne matanga baruba yo lele pocha wana boka nirenge ishuka bamongo livodo basundo na papa wana bazokipete isifi bakutoka na ndisha kimuluba o munyere o likola moto kei mbata papa mo bina ganga venge be malu ushubanga sato na dengele menso na jamu yombe boni boyeko lokola papa wana ayoka na katena maseba tala maseba ye maseba kolela be bali boso banana bota maskona mona muluba wanga ni école mais tonalité bomi a meki na ko wanga na mais la tonalité la trahi batuni oje colonie tatwa gangi na jamu lo bato nazamu lo bato nani muluba tunatadi nanga tuna bato molia baboma ye pomona ke liweje loko musu pato agangi na ukende ngamo koto awa baluba tu lebele awa baluba tu lebele uya la chiblembui tala chimanga ye chimanga kanga yi uja ko benga ngati manga poba bumanga ngako mona ngati mba je passe il y a 12 ans papa oko en tout cas merci il y a Didier Nzongo mokonzi ya ngaba le roi de Yoji le Cheler Kuminga balobi wana bras droit ya président na biso bureau ya président principal Cheler Kuminga na pesi bambote ebele na pesi bambote na ya Jerry Smart Kalombo na États-Unis ya mama Julia na pesi bambote na maman Chantal Yale na pesi bambote nanga ebele bande umsha poto wana ya wili musheni abiso bambote ebele na Kinshasa papa Néron Mbungu le vice-gouverneur de la ville je vous salue Bobo Mbungu Rodik Mbungu maman Régine Mbungu toute la famille Mbungu je vous aime beaucoup merci beaucoup en tout cas merci ezaka ndenge collègue na ngai Messi awuti kurubana na micro donc kuzwa opportunité oyo izali pamba te iloko ekotelaka moto pembe na le roi du rire ezaka ka musala na sa musala ozali non partant donc barobi le 31 bokumona ba spectacle ya kafu oyo ibombami le roi du rire akuzala wana ezala biso ba prince du rire tukuzala wana na donc na yango naza mingi ya rubate naza rubaka keloko oyo tout le monde azala distrait banda ko sentir présence nanga na mutu nyonso aso talanga na azala distrait ma sentir présence nanga esika azala na naza kusala prière de guérison après na chite nanga na I love you my God you keeping you salami de miracle you stand up my God kita papa tala bible tomboli obengi o le fait devora na tamboli mokili mobimba na shari ba recherche nanga moko na moni moto ekokani na yo te seki o jande moto a volcan le même bible tomboli ki obenga ki o le fait devora le même bible ki tishu obengi o le pain de vie yawe est-ce que yo zali pa bon moy soki po zali pa bon moy na tamboli na ba boulangerie nyonso na moni lipe kokani na yo te seki o jande li pa kanga journée na nzambe papa bible zo ebisa biso tomikitsa lokola tai basi afali nzamba kotombola biso lokola village ya bato témoin de Jéhovah nzambe papa tala na poto ba bengi na ba téléphone ba poser nga question ba lobi papa woko yebisa biso qu'est-ce que les toilettes na ibisi mukiri mobimba na lobi les toilettes est une science qui étudie tout le monde passe à une seule position que ça soit riche ou pauvre bogar ou vilain soda tout civil tout le monde accroupi na kata wese bogar azara kate biso sorga kokanga na yango po na usite nazana pasi lelu makambo esalami na Congo accident uti kusala pas même 2 heures du temps 3 personnes bakufi sur place na cosité c'est les mensonges na 3 personnes bakufi sur place 2 Congolais na muluba moko sur place 2 Congolais 3 personnes bakufi sur place 2 Congolais na muluba moko donc muluba wana za Congolais te muluba yaza ka Congolais c'est Kazali Congolais. Numéro de contact pour ma dédicace alors. En tout cas, au Tazara besoin ya ubenga papa okona ubenga na plus 243 90 75 76 807 plus 243 90 75 76
807 na en tout cas bato poto buzali belé buzali wana Dema Dihanjo azali na France, Aristote Ole azali wana na France, Cécile Ejo azali wana na France, Yves Pambani mwana poto ya Didier Nzongo, sans oublier Charel Kuminga azali wana bras droit ya président na biso le roi du rire na bosanité na bwaki pe bato nanga awa sike lokwa to na répétition bakonzi pe baza kutala nga na bwaki de chef nanga ya groupe chef Pico, chef nanga ya discipline azali wana Mishobo azali wana na ba collègue nanga miso baza miso azali wana chef discipline adjoint ya chef Peter azali ya azali be na bosanité Riana za kutala nga Omejaz akabaka saba senga ordi mambweni poupon tête azali wana donc deux fois ba collègue tout na pesi bango mbote donc rendez-vous est le 31 décembre na Katabi Kapi ekoyinda teme ekutela na fikini première porte ekotela na c'est na wana lingolo banila mso na micro donc lo moza bazangi sotika na nini bon na wana eza caché na ngai na joueur déjà bien mais siko na tali siko faut ko cha apprendre nde balubaka ko cha point sur les yeux barre sur le T ou dans les trous nde na ya. Parce que dans limite, on peut prendre un bouchon pour fermer un trou carré. Donc, il faut vraiment merci. Et voilà, c'était là le phénomène. Elle a dit Isobé, le roi du rire. Alors, un grand merci à tous les internautes de la émission. Tous dans notre site Film Bona Film. Vous s'abonner parce qu'on dit s'abonner à Kaka déjà. Le 21 déjà aussi, il y aura Nani Landry. Tous un festival membre avec PD Nada nous sera botane na juna na ba bota mettre Gibbs na daju alors tokindo yeba on ka le 21 mais tokindo yeba on ka le 21 alors quant à moi je dis déjà un grand merci na batuto ba soutenir pour alors de gros bisous et je vous fixe rendez-vous au prochain numéro de cette émission. Portez-vous bien d'ici là, bye bye.